bon na biso na gagné dangereux ils ont défendu moninga no mbali obimanaye tout moi moi so za mambo na biso bimana moninga na to za la condition on a tous les conditions au moins que luka makambo ba ko peso condition hein que luka makambo pa na peso condition ngo za boye mbongo no yela kayo hein tout le monde bimelo boye mais on a place moko bengi ote ya ka busala moko boye ya ka boye on boye ka ne bo business to facture $150,000 à peso du coup aux hommes mais condition pour bébé ça de loko wana te fo bimana na mobile aux hommes ouais ça secte mo na kati wana bazo kina ndinga mabe aux ça la on souligner mbongo ko bunga te mbongo bima peut-être chaque jour par semaine bima chaque semaine tout na montant moko boye za oui yo moko fo ba montant aux gens ont besoin et bimela kayo ko zo mbongo pe bombi wana gagner dangereux na sens na salaka oko bomba oko tchana banque ko sala nyonso mais la porte-monnaie magique ça veut dire quoi aux gens la porte-monnaie za vide aux gens la prière moko peut-être na téléphone au prière wana pour mbongo bima plus mbongo faut aussi c'est le même jour pour ça magique ou de ça des motions magiques ça des motions pas de ça on la démonstration mais mbongo wana il faut ici là ici là on la mbongo wana te pour bima sous faut ça sous prière sous donc les mêmes jours wana au sali au ça la soutenir bima faut aussi sango pour jamais mbongo na bien na mbongo par exemple $1,000 on olia on ici après au bar sous mon sous j'espère 2 millions aussi la tena journée moko te et simba de faut la journée moko et bima donc on appelle ça portement magique parce que ça on a sens ça peut portement magique yo mutumba au sali ka prière mbongo bima après mbongo soki bima wana faut aussi sango le même jour bon ce que on est dans le confinement boy place on met la masanga ezate au monde au staffele wapi au monde il faut qu'on retour tena nyonso na muta yeka boy do ya zune facilement boy ya ko zo retour nya ko sasa bon temps botanga rabio banga retour dans la bible bible na retour te sa bible nzambe otanga rabo ti elikia o to benga ko ndimo zui kama to pesa ba to na bible to pesa ba to prier dans psaume to pesa ba prier na cantique de cantique ba prier les na cantique kuna vous savez on peut moni réalité on peut pas nous retour les ala raté to ça ba retour te au moni ni ba lo ba ko mettre kasi na mama mbongo o zo sala sadaka bien bongo na mama bolingo pona sala ma nyonso ba to luka na sala mo poto alingo makasi to mobile mo ba kabona mo snes ko mobile atika na choc fa zongo la mo sinaye après ça ba to lo ba ko sata saki mabe ya onza ba ki saki na se non mission ya satan eza azana se na biso awa yango ange de lumière kitaki na se awa omoni donc sans lumière na mokilio makambo ezate mon frère il y a des licenciés ici au Congo bato batangi ba classe mais dans le type moko boye asala nga photocopie na ville là hein type on a ça maïle trop licencié parce que mon frère asanga mettre na luka misala na mboka oyo ndenge na zwana ngati assemble la utaki na église do ba mbongo na passe wana ba 200 fois ça photocopie après ça va passer ba to ngindaka na bango OK bango to profiter ba to simba ba moto na bango ozoma so Satan as âge de lumière ça on sera pas dans PC makamba comme normal et ça c'est une lumière faut donner lumière pour donner makamba tant on dit lumière wande PC makamba alors claircer biso mokile zaki molele tant ange de lumière qui t'a PC lumière na bato yebe mtabi saki adana Eve bobo teme boto ba saki nyoka nana zalaki na mona ki nyoka saki ange de boloba o ange elaki Marie aibisa Marie ko zo zemi boy non Marie na Joseph bazaki mwasi na mobile après Jésus babote pe bana mususu poni bana babote me molimo te et pas wapi bokozwa amiral chamala na émission na ye efo perso e ko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundanaka awande pa ibalobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec amiral chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe Solingi bez awate amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokanie ti namira ba voisin oui ba voisin amiral Chamala ba mela mai menatonga. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir de partout. Bienvenue encore dans votre émission Vérité, Réalité. Vous le savez, cette émission est là pour recevoir tout le monde, pour parler par rapport aux réalités où il se passe dans la ville province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, j'ai encore le réel plaisir de recevoir ce maître
Kokoy au hasard sur les spiritualités. On va parler aussi par rapport à l'actualité culturelle et on va chuter par rapport à la spiritualité. On va essayer de parler avec lui, de savoir comment la spiritualité évolue. Est-ce que la spiritualité na ba retro o bat baebi si ils a reçu important une personne na chacun na musala wa salaka et seigneur pe akambama za na spiritualité ba père spirituel bazali. On va essayer de parler avec ce maître Kokoy pour ba détail to ba lelo o bat ba comment ba porter monnaie magique to ba soki pe salaka ya solo soki pe na musala nyo se senga air mo za la peine à mettre spirituel à la par rapport et ba réalité de les kana misala to restez connectés sur votre chaîne Congo Victoria et dans votre émission Vérité Réalité on va essayer de parler des savoirs des vérités des réalités où les cannabis. Merci à vous Gisolo qui est derrière la caméra. Merci aussi à vous et les profs qui contrôlent la machine à montage. Et merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout et des gens qui sont là pour nous assister. Merci à vous Evaris Abdallah qui me suit depuis ISA sans oublier Ronsard Massamba, partenaire officiel de cette émission. Merci aussi à vous mon vieux archevêque le Bobo Zéro Fénéa Moussala, toujours opérateur économique, mon vieux Chico. Ma belle maman, l'ami personnel de faire rigoler la justice d'Ignace. Merci beaucoup à vous, mon vieux Kouloutou Jeremy Yoka, pour l'assistance. Et on est vraiment ensemble. Guessoloy, on a vu sauver de parler avec Maître Coco. Là, je dis bonjour, Maître Coco. Ouais, bonjour, journaliste. Oui, santé, ça va. Tout le monde est le vraiment, on a un réel plaisir. Tout y a mort, mais on se la spiritualité, les réalités. Maître Coco, ça, là, tu rappelles, le sur Congo Victoria. Maître Coco, Ozanan. Bon, Maître Coco, c'est un maître magicien. Dans un magicien, on a ça, la science, ça veut gagner dangereux. To gagner danger na mabe oyaka ba mso luka ba kisege so luki kisa ko bela liboma ako teka muntu ako kufa to ko sacrifier batu mais la sens gagner danger na salaka auto salaka sacrifice ezalaka te condition pe ezalaka te mais to salaka nde sadaka batu bazo kapete mbongo o kisa mbongo pour témoigner du bonheur o mbongo du coup o boy c'est ça quand le bara père spirituel na ngande tu ko expliquer batu père spirituel n'est pas mon tout. Dans salaire, mon ça n'est joueur, journaliste, artiste. Tant de bas, au père spirituel, ils ont la détail. Père spirituel, ça père oyo a même peut-être dans la prière. Tu vois, a même yo na ça conseiller na yo, conseiller spirituel. On va pas me déranger yo. Mais oui, pas père spirituel, non père t'as la bouille, t'as personne na bana bien un père spirituel. Aux hommes na bana format na magie, ba bien un père spirituel. À cause na musala do ça peut-être na ngola, a calé na loko moko boya bien père spirituel ne mettre Coco, t'as la bouille bo sala bouille, luka livre tel, c'est tanga page bouille. Sala bouille, sala formule bouille. Bon bien un père spirituel. C'est ça. Mais quand tu dis magie là, quand des gens mangent, on va faire ce biloko détail, c'est quoi les magie en fait? Magie, et ça, on a branche belé. Il y a magie noire, magie rouge, magie blanche. Parce que la science c'est magie blanche, gagner dangereux. Mais dans la magie blanche, ils appellent le département belé. Vaudou ezali, maïkari ezali, rose croix ezali, ils ont magie blanche. Donc la différence c'est ça. Mais magie noire, ils ont tout ça la représente ibukoko, qui m'a titi. Oh mutumazo bela, on la bête prière mais asuma titi boyeboya sangisi à touti, à pas quoi les obela mbasu et sili. Et kaou qui peut sili. Wana parle de magie noire. C'est ça, la différence c'est ça là. C'est au moment où on a bandé on a sur tout bien ba docteur ya ba tradi praticien de ba bon comme ça mingi ba on peut utiliser bloc. Bon, mingi peut pas utiliser bloc, on a mingi peut pas la kisa bango. Tu comprends yo ko ya boye, mutu magie noire parle la kisa ki bukoko. Il faut genre pilipili so mtabela imorali tuti au sangisi na loko boye puis la Congo au sangisi au pesa tungola arobika ozomona na sens wana magie noire azo kinani ki bukoko jusqu'au magie blanche nous ça vraiment particularité nous ani bien bon ngana salaka mambo itali nyonso par exemple maladie na bunga son spiritualité na kopesa wa prière to tanga maladie pesili tant to salaki mabeni mutayibelo ka mutu azu maladie mbatu so ba bon mutu bongo tant makai yaka maladie et le ba mutu lo barateke na awa na mbasu na lokolo sunganga ko batena yibaki abaka sunga pour yiba déjà et sonner mabe akoboya ko bango mais ko traiter malade ça na pas bika pour mbasu pe bomaka bato et ko boma épée c'est ça sur la magie blanche biso singa na magie blanche carnion so mais gagner danger to ça lango c'est no ba prière na ko peso prière na ko somi so huile Saint Michel o somi savon o sokoli na septang ba prière wana malade pe dans tout tonezo sila pe bungi pe nyonso et sili. C'est arrivé déjà mutu na kaya maladie yo mettre ko tel monde qui malade ni o ils appellent ça qui peut mutu bien ba bokile mais yo pour capable ya ko bigisa ba kabo bon kaya mutu malade ba bigisa ngo kaka ata sala ki mabe oui tout le monde appelle l'hôpital et mutu ba kuluna ba bundi ba sali mabe ba bundi ba panzi ba fo ba tuna wenzi titi mais moko ba zoki si docteur ko boyate a retraiter kaka po abika na sens wana fo sali saraka mete ko to ko ta bien iska o benate qui important to fond la benate qui
lelo oyo quand Jean dit porte-monnaie magique et existe à mutu na ye usale mangamba porte-monnaie magique mbongo zo bima après quelques temps na différencier le moko il y a des porte-monnaie magique na porte-monnaie du bonheur nga so on appelle ça porte-monnaie du bonheur appelle ça magique te porte-monnaie du bonheur eza ozui mbongo na bonheur ozosala ngo nyonso olingi mbongo ekobunga te mbongo ebima peut-être chaque jour par semaine ebimaka chaque semaine na montant moko boye ezalaka oui yo moko folo ba montant oyo ezala ngo besoin ebimelaka yo okozwa mbongo mpe obombi wana gagner dangereux na sens na salaka okobomba okotia na banque okosala nyonso mais na porte-monnaie magique ça veut dire quoi oza na porte-monnaie eza vide oza na prière moko peut-être na téléphone opriaka prière wana po mbongo ebima puis mbongo faut aussi ça le même jour pour eza magique otosaka démonstration magique ça démonstration pas de la démonstration mais mbongo wana il faut ici là on a mbongo wana te po ebima susu faut ça sous prière susu donc les mêmes jours wana osali okosala soutenir ebimi faut aussi sango pour jamais mbongo na be na mbongo par exemple $1,000 on olia ngo isili après o ba susu mususu j'espère 2000 aussi la tena journée moko te et simba to de faut que sa journée moko ebimi donc on appelle ça porte-monnaie magique parce que ça on a sens ça peut porte-monnaie magique yo mutumba osali ka prière mbongo ebimi après mbongo soki ebimi wana faut aussi sango le même jour bon ce que on est dans le confinement boy place on met la masanga ezate au monde au staffele wapi au monde da faut c'est ça on a boumele wapi ce que beta ki prière déjà 2000 mo ebimi wana faut aussi sango ya on ba to ba osala ka porte-monnaie magique mingi wa keloko porte-monnaie magique abeli liboma to mona ba chena banzela pour esa condition ta peso condition faut aussi sambongo so aussi sambongo tuma 200 ko tsikala ki et ko bunga ngo yango moko le na tongo la muki liboma mais la porte-monnaie du bonheur makambo wana ezala te eza bonheur na magique ya bonheur zandeni ya bonheur ozwi mbongo ozosala ngo nyonso olingi ekolala ekobimaka mpe na prière te mais dans la condition ebimelaka chaque soit non okosala prière te oyebi ke ndenge eza boye chaque mardi mbongo moko ebimaka na porte-monnaie nanga chaque mardi exemple chaque mardi okozwa mpe 2000 wana bon na bino loko sala mbongo te lelo wana ebwaka ngo na banki okebwaka na banki yana précaution monte mabe bizna pas bon porte-monnaie magique yango mpe di bonheur nga moko te na sala mosusu bape mosala porte-monnaie du bonheur mais asala science oyo eza na bacondition tu vois asala science na condition ke ako tiango place moko mpe mbongo mpe ebungi mbongo ebungaki po susu ebimi mais nga ezalaka parce que ozimi mardi chaque mardi ebimaka obwaka mpe place moko obombaka mbongo na yo nyonso wana tu ezoyaka ya yo mais délai nango ezali soki une année ekoki to 2 ans ndenge dine yo moko olingela po mosusu babangaka excès de mbongo mbongo ezokotaka bi pardon na stoppé awa maître ekoki pardon ngalinga de la une année maître ngalinga de la 2 ans c'est possible au kata délai au kabwana normal à continuer mbongo pas soit mais normal mbongo wana peut-être so bombane yango ce contrat ne kati mbongo atika nango ebonga ta mbongo ko conséquence mo pe oyeli te donc conséquence ekoyela ete mais to sengaka eloko moko to sengaka faut salaka sadaka c'est quoi nati na mbongo faut sunga mingi bato et on moni biso na gagner dangereux tozana ba ONG belé na Congo presque parce que ba ni Congo isamboka mo ya passe ndenge bato balobaka Congo isamboka passe ba sa ONG mingi ba sunga ba orphelin ba sunga ba veuve ba vieillard au moni même ba damini ba kisensu boye ko place ba zonda ko moko boye mutu dans la poto atinda mo pe sunga bato ba membre gagner dangereux na sens wana le tout moment là qui pédé commis ba garçon parce que wana ndenge ba spirituel parce que ba musupe so basimba ki c'est ngaka abimana muningani na bino na ndenge magique ya bino sala bon na biso na gagner dangereux ils en ont défendu muningano mbali obimana ye tout monde moi so za membre na biso abimana muningana to za la condition na to za condition au moins que luka makambo ba ko peso condition que luka makambo pana nga na peso condition ndenge za boye mbongo no yela kayo tout le monde bimelo boye te mais on a place moko bengi ote yaka busala moko boye yaka boye o le boyoka ne bo business mu to fatika $150,000 à pesio du coup ozomona mais condition pour bébé ça de loko wala te fo bimana mwana mobile ozomona ouais ça secte mo na kati wana bazo ki na ndenge mabe mais na gagner danger bilon to sala ngote bon qui pede musu pe zali ya sentiment bana classe musu bata na classe na internat so bana ba parents batina mingi bana ba internat bana ba nobe parce que trop au moins moi na kola gine bien mais moi na yana ndako comme na moi si ba je moko boy kaka lokola zoba moko lokola moi si OK place a utina internat ba comment ko bimane na sima ozomona bo mwana bo sa ndinga sentiment bo lokola ndinga sentiment okoli na mpe o sentation muninga moi cité o dinga o sentation moi cité donc mo senti mi mwana mobali ki bon balu taleki na bien par rapport mwana moi c'est pas ni ki bo mwana okoli na ngo déjà ya mwana ko mwana ta mwana zokola ba dressaka ye o do dresser so bébé si ya mwana ta ozokola ko beba na ekepe libela
atikala impoli ce mwana no finga batu ce mwana no sala pe boye donc vie na ye ebebi. Lelo on a kinde toza boye est-ce que vous avez na bana même ba artiste musicien ba journaliste oyo simba bango bazo voler bien na kine na simba ebele na simba ba musicien ba joueur na simba ba passer ba théâtre ba comédien ba za ebele mais na kotanga ba komora bango te dans quel sens nga za responsable jamais na ko na TV ki ngandi papi nga na simba ka ye boye na sala ka boye non ezalaka bien te de la tanga te mais ba za ebele na simba na Congo. Esi lelo oyo tout ça na monde média ba musicien bazali est-ce que ils ont un retour te auquel on soit approché maintenant na ndeti bat bakabila nga na musala tena talaka na musicien na artiste comédien na journaliste auquel lelo ayi o babaka o sokola batu ni bo sokola batu te nga sokola mtu na mai te na sokola mtu na purification magique na Will peut-être na soma Will Saint-Michel na peso prière mo prière c'est belé trop na peso c'est purifier yo ozomona ouais ça ko purification bon o itali chance na pesa ka pe chance o mtu ko za na besoin chance que partout au kende su mutema mutebeti lumière wana mutema mutebeti akabela kabeli na sala ranyo swana bien en chance. C'est ça. Ça na retour te na nyonso na muta yeka boy do ya zune facilement boy ya ko zo retour nya ko ça bon temps botanga rabio banga retour te dans la Bible. Bible la retour te sa Bible nzambe otanga rabo ti elikia o to benga ko ndimo zui kama to pesa ba te dans la Bible to pesa ba to prier dans psaume to pesa ba to prier dans cantique de cantique ba prier dans la cantique kuna vous savez on peut moni réalité on pas no retour ezala raté to ça ba retour te au moni ni ba lo ba ko mettre kasi na mama mbongo ba zo sala sadaka bien bongo na mama bolingo pona sala mo nyonso ba to luka na sala mo poto alingo makasi to mobile mo ba kabona mo snes ko mobile atika na choc fa zongo la mo sinaye to senga raté o fo makila o bobe non o sombi biloko to sala musala ba oui les ali ba parfum ezali ba prière na routine de l'on na poto par exemple na poto na ba prière o tangi ba prière wana na so sala ka boy sokola ka er tel maya mungo pour se purifier bele la ka mo er temps se prière donc raisonner ka mo avant là hein ozo raisonner ya na la lipongi ba zo raisonner mo na poto akuli a sensi oui a zo yo ko lingana ozo makasi biloko to somba ki to sali musala yango wana to tangi pe ba pisom to tangi ba cantique de cantique mo bolingo ba prière ezala na kati wana c'est tout. Mais dans le partout sur comment Victor ya ba congolais bazala mo tembe mingi est-ce que ko sala mo lo mo ba sentiment démonstration mo do mo na meka oui auto sula oyo izaka malobate moi réellement quelque chose mo spectacle si c'est possible ba ko na ba spectacle na TV pour préparer spectacle te pas ba benga rapide mais ba émission ba spectacle ezali na routine de la bino boko tia ba mo na réalité so bisanga ki préparer ba spectacle na préparer on na ye mais na utima kam tout maman ba ya comprendre quand on la benga ma brisque ça va benga na brisque ma benga brisque ma mais to chité na yo le oyo message ni ko lancer na bato o ba ko kotana magie OK ba dutaka nango ba banga ka mona ka retour yo assurer ba tout ce ba yepa na yo y a pas de retour bon pas na retour exacté mu ko benga na téléphone na ko pesa numéro téléphone numéro na plus 243 89 20 31 021 plus 243 89 20 31 021 Moutako ou dans la doute est-ce que mettre mon mazolo ba oh est-ce que c'est vrai ceux qui a lingi na pesi na tindele même voice ba merci ba to ba sengaka na ba bana basi ba na poto bana mibali o chepe te na tindele na bengi na no client langa est-ce que mutu mo benga o te pope ce témoignage pour ndima na sala ka boy na pesi numéro dans na Canada France Londres Allemagne partout au bengi pe aussi confirmation à confirmer que oui moi na benza a sala musala esimba makalo belo musala sala te ma o na vérité ti pour na sala musala esimba baza ebele ba voix c'est ebele na téléphone mais na ko yo c'était pas voix mutu o eza télévision c'est pas bien c'est un témoignage ezali donc mutu ko chatembe ako benga mutu ko chatembe a bengi na ko petit c'est bien bon na ça démontrer musika place aux hommes na réalité amoni yango pe asala na téléphone de solo ba moni pe réalité kama zo luka kuna autant na mo bien ndekena ndako na autant ndekena ta parler et moi bungina donc la réalité c'est belé faut concentrer dans moi voilà quoi concentrer minute sur notre msala pas pina msusu a pas imaginer na pina entreprise dans ce côté c'est la 100 francs mais to to chité nao est-ce que le musique ndo tala ba mission na biso so Congo yo musique pena pone vanda moto za la saba sala ba succès na musique faut ka msusu asala moma kama ndo ka musique etambola kana bon au moni lelo monde lelo comment ko simoni Satan Satan ange de l'immeuble bien Satan nzambe lingaki mingi trop tango asali nzambe za na nzambe za mopepe tango asala ki mokilo nyonso asali ba ange na ye ange lingaki mingi wala ange de lumière azate obenga Satan tango apesi pouvoir pour autant dans la Bible je crois nzambe apesa ki
ange de lumière pouvoir nyonso ya ye alakisaki secret nyonso. Après ça bato balobako Satan asalaki mabe yango nzambe akitisaki na se. Non, mission ya Satan eza azala na se na biso awa yango ange de lumière akitaki na se awa omoni. Donc sans lumière na mokili oyo makambo eza te mon frère. Il y a des licenciés ici au Congo bato batangi baklasse mais eza na type moko boye asalanga bafotokopie na ville awa type mpona sama ye est trop licencié parce que mon frère asanga maître na luka misala na mboka oyo ndenge na zwa na assemble akutaki na baglise udu bambongo ne ya pasi wana ba 200 fois ça photocopie apesaka bapasteur bato ngindaka na bango ok bango bato profiter na bato basimba bamoto na bango ozoma so Satan aza âge de lumière osoka yepa na opesi makambo comme peu normal azupe et ça c'est une lumière faut donner lumière pour donner makambo tant on dit lumière wande epesi makambo alors claircir biso mokili ezalaki molele ntango ange de lumière ekiti apesi lumière na bato ye mpe moto ayebisaki Adam na Eve bobotame bato balobaka ezalaki nioka nani azalaki wana monaki ezali nioka ezalaki ange nde bolobaka o ange ayelaki Marie ayebisa Marie kozozwa zemi boye non Marie na Joseph bazalaki mwasi na mobali. Après Jésus babotami mpe bana mosusu mpo nde bana babotami na molimo te. Donc Jésus babotamaki ndenge bandeko na babotamelaki tu vois mpe Jésus akufa ndenge akufelaki akunda mpe ti lelo tombine eza ti lelo na mboka mpasi akufelaki ape akufela wana boyebi on comprend. Donc yango différence eza wana. Donc lumière nde epesaka makambo. Donc sans lumière musicien azosala succès azobeta. Il y a beaucoup de musiciens azosala lumière te ozwa makambo ozwa succès te. Atozemba bien tout ça passe bien na congrès qui ne bit Joe de la TV en tout cas zo potana mais ayemba ba zo potana succès ezate pour lumière ezate et vraie lumière il y a des faux lumières pe sous ça qui OK zo makambo pa ba mettre mususu pe et baisser yo etiki yo pinza à terre obungi pe mais kingandi ono ça succès kenda wapi abetaka album moko mais nie ba faux makambo. Vous comprenez? Ba pesio le pemba gauche ba botoni na droite. Ba pesio na gauche, na droite ba botoni na gauche. Tu vois monsieur ba lo barazu c'est quand même sur 5 ans, ça après 5 ans pena 6 ans. Quand ba faux ba izaliko, quand on joue le baguette, aujourd'hui succès mo une année, album mon ko sali succès ta comme pas 2 ans 3 ans succès oh mo to so misa ma kenda wapi. Misa kenda misa mso moko boye. Azane Congolais mais abeta pe na Brazza, série moko boye ba non tweet ba. Ça la succès fort de Kanga to ba couvre fait, c'est la couvre fait sur René Mobutu. Et Kanga ma solo mais abeta ka album moko. Et ça la succès. Mais tant on a bandi deuxième album, nie faux makambo. Il faut y en gagner dangereux parce makambo bien ils sans condition, aux autant à livrer, aux ça la loco, aux ça la à l'aise, aux on a ba comité à livrer au tête autant qu'il faut sacrifier non. Exactement. Mais quand tu as une dernière question, on ne sait pas si difficulté, si solution, si lumière. Tu as une famille, tu as une famille, tu as une famille qui est famille. Vous avez tout le temps soigné votre famille, vous avez qui est combattre la spiritualité, arriver à rater, vous avez soigné, vous avez famille. Bon, bien, misala monsieur Zalaga, au salam tout musala, mon senti va calmer dans la carte. Mais na fait une permission en tout cas, na la vérité. Place boy ba koko note ba papa na to mama mo calme ko na carte wana po na lien mo ba lien pe Zalaga, lien familial mo ba tu mo na famille na bango ba bala raté, ba fille on le fait ba bala raté. La balle. Koyo, aye pa no mettre na bala raté mais de salama ka mona bala. Mais meki boy o za lien mo ba koko na bango koko ba tika. Oni pe na mettre. Na ko senga permission ba koko wana ye. Ba tika. Bako linga pour ça na pouvoir na sala msala iba ba kufa mais baza na pouvoir pour ça ba koko na ba loba déjà bongo bako sala ngo bako accepter tato ko kata lien wana na peso makambo c'est compliqué kaka te compliqué ngate o bo tindila nga mettre retour o na kata lien wana pe ba koko ngo to ba ndoki ngo bo siliki bo mona ngata bo mi ngauta ta même yeye mtu asale msana sale protection makasi bo mona ete sûr simba de rien et simba te Maître Chitena yo votre mot de la fin. Numéro de contact pour répéter encore ou assurer Toto Chitena. Numéro est plus 243 89 20 31 021 plus 243 89 20 31 021 dans la WhatsApp mutu dans la besoin li makambo ezala mbongo do libala o muka pasteur kate o pasteur on pasa lo pemba o lo ngwa l'église ba tongo lo amsa ba to kiltsi matin ba mambo la muka o lemba okena ba kiltsi matin ma patron o so mutuka nga mettre kokoyi o ko zo makambo bino pa pasteur bazala ka bongo o zo mona
tango lo la msabino clic matin bezo la mkabazo kende na pongi na bino mais tango ke luka mettre moko bo mais à part mettre ko ko mettre moko ba PC makambo akomba costume akomba kende ba Dubai ba mikili a payer pas bien et aussi on se met limite pouvoir wana azui bayaka ebele azui bible magique na ye on comprend bible magique il a pasteur de fongola ngo pour comment ko bible magique na tablette sur téléphone to ko bible magique na téléphone au terre na téléphone au tsema si aussi mba subi boité au moteur na tablette no ah ouais bato bazolela on a peine ba mbongo boye zo bikola so ko prophétiser ko sala boye ba pouvoir wana pasteur azo zo pas nga bino bozomona ndengwana bobo ya nazali o pasteur zolo kalo pemba yaka no fonga sans retour ezate condition ezate mambo ezaka livre o tanga no prière o sala makambo ba huile ba parfum ba prière ba maya mo sokola facile to chitengo na numéro plus 243 89 20 31 021 plus 243 89 20 31 021 oza pour ça mettre koko inazawa na obenga ta na WhatsApp ta na appel normal aux gens sur l'antenne se reposer. Merci beaucoup mesdames et messieurs, là c'était pour vous Maître Coco, c'était important de parler avec lui dans votre émission Vérité ou Réalité. Si vous avez aimé cette émission, dis merci à Giselo qui était la caméra, merci aussi à vous et les profs qui contrôlent le montage, merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout, mon vieux Odulon, Mampouya Boutique, exemple à suivre, Archevêque le Bobo, Zuro Fénia Mouvier, opérateur économique Chico, Mabélé, mes amis personnels de Ferrego, la de Nuance, Maman Souzi Ballon d'Or Paradis qui me suit depuis quelque part pour clore, partenaire officiel Kenny West, garçon de la ville. On se retrouve à la prochaine mois pour d'autres invités. Abonnez-vous massivement sur Congo Victoria Télévision. Au revoir. Epai wapi bokozwa Amiral Chamala na émission na ye Info Perso e ko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundanaka awande epai balobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe Solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya Minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokania ti namira ba voisin oui ba voisin Amiral Chamala ba mela mai mena tonga